Toza fier ya bozala baleki non ya bozala bacamarade na yo ngo wana ekokai mpe kosala 2 poso mpe totikaki peut-être ngai eleka mpe ane oyo tonga toyimayima mpo totala lisusu mbongo me bandeko bamoni ke non oyo tokosomba ya pululu tosombi mpe ya Solange te bon eza mpe bongo ti bamosusu mpe bakosala ti nesi mosusu nayebi te toleki mpe awa bato mosusu baza mpe oyo bayebi ke non bato na oyo bakufa mpe kala bakoki mpe kosorganize ti ezaka mpe bagene te bavie na biso mpe bazali bamama na biso mpe mosusu ante mpe se mpe bakosala mpe vie sans souci bakosala mpe bamosusu bakufakufaka bakosala ezaka te biso mpe tosalaka kaka non mwa moke abeti mbunda mokolo abini bakolo kobina na bango ezaki basala mpe bapierre tombale ya baoyo etikale soki bakosala te na nde bamesa na bango bosiko tosani soki bakosala te bayebiki bakendaka mpe kote mpo bake bazwi mbongo bapense mpe na eloko oyo topense ekute combien ekomi même pas 10 000 $ tous les deux oyo ekomi même pas tuna calcule mbongo tozaki nango même pas 5 000 $. Na été suna okosa 3 000 et quelques mais tosali 2 pierres tombales non c'est encourageant bino bolingaka koloba na bato yango emona na miso boloba isusu bitama be on a dit ya on a l'organisation ya foyer vraiment c'est ça l'amour, c'est ça avoir l'initiative, c'est ça avoir l'idée, stratégie. Donc yango wana donc elekeli biso elekeli nga dans na habité sur le bandini. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, ndé toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. pour l'accompagnement on fait ça dessus sur parole pour la vie sur la modération toujours même chez les gens à continuer en haut et puis tu peux évoluer dans la surprise on attend au dévoilement. Merci vous avez la parole. Silence s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste silence pour tout le monde. Voilà, chère famille, c'est toujours dans l'amour qu'on vient de parler là-bas et c'est pas fini. Et maintenant, nous sommes devant la dernière demeure de notre très cher Ngolomingi Solange Mindondo. Et aujourd'hui, et voilà maintenant, je venais de dire que la pierre tombale, c'est un signe honorifique, c'est-à-dire on l'a honoré. Et ce geste signifie que notre chère Solange est gravée dans nos cœurs. Et elle restera inoubliable. La raison pour laquelle on a pensé à construire sa dernière demeure physique est symbolisée par la pierre tombale. Et voilà, je laisse la parole au pasteur pour la bénédiction de la table. Le coup moi je n'ai pas une ayo kolona milimu yo opesaka yo ozwaki molimo na ye pepezo kwa kezana sikolote kezana sikana kimia mais symbole oyo ezotalisa bolingo na biso et ezotalisa kozanga kobosana na mitema na biso koloba te na yango nyonso esale na na contrôle et protection na yo na kombo de Masia Tobondeli. Amen. Amen. Voilà, chère famille, on va procéder au dévoilement. Équipe, attention, attention. Organisateur, félicitations.
Loba maman, loba. Pendant mon avenir, tu n'es cité, yango pende mon ani. Oh, voilà ben mission dans cette 5 émissions. Que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui donne la vie. S'il vous plaît. Il y a des cigares pour l'Ongola. Moi, je suis là, je suis là, parce que la Bible nous a interdit l'histoire. Mais il y a des gens qui sont vivants, qui ont acte de sa vie. Et bien, il y a des félicitations, mais où est Matinga la motema? Les amants m'ont quoi m'oublier. Pour félicitations, les amants moi, on vous merci. D'abord, merci au Très-Haut qui nous a tous donné cette intelligence, cette bonne volonté, cet amour. Et merci à vous, les artistes. Hier, j'ai parlé aux artistes, à certains artistes qui ont mal fait. Excusez-moi que je vous le dise ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous félicite et je vous demande merci. Et bien, au nom de toute la famille Ngolomingi, puisqu'on m'a mandaté, par ma propre bouche, nous vous disons merci. On n'a donné aucun frais. Vous avez pensé à votre soeur, votre frère, votre mère, votre petite fille, votre amie. Et vous avez dit, je n'oublierai jamais le terme que tu as utilisé de l'autre côté, que au travers de l'œuvre na bango borbo ça na bango. Moi par exemple, comme me dit mes condoléances, je peux dire ah, j'ai déjà enterré la soeur, c'est fini. Mais vous, quand vous tournez, ah tout ça là qui a mon aïe. Quand vous allez ah vous voyez qui a mon aïe, peut-être dans votre la sous image na mais bino vous verrez na utile, vous ça là ça. En tout cas, le mot aux clés, aux socles, les merci. Continuez à faire ceci. Encouragez ce genre de personnes, ce genre d'initiatives. Arrêtez de faire autre chose. Faites ça. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi qui aime bien parler devant le pléthore, aujourd'hui je suis taciturne. Les mots, ils assoupent. Sinon, merci. Je vous promets de vous aider et n'oubliez pas non plus son groupe. Encore une fois, merci. Je crois que c'est tout ce que je peux. Bravo. Bravo. Merci à Mayo. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a émouvé. Chers artistes, je pense que vous comprenez vous êtes capable de faire la deux pierres tombales. S'il vous plaît. Artiste, c'est aller la chambre de fer là. Et puis le dernier mot. S'il vous plaît. Champagne. Il y a Solange, tous fiers, il y a vos albalèques, il y a vos camarades, il y a vos makelele, il y a vos sala ou tout ça la ndenge toteka koloba artiste akufaka te ademeraka à jamais à travers ba œuvre na ye biso tokobosa na te toye ko témoigner bolingo o tozala ngo pa na yo na kosala signe oyo ya ko honore yo oyo kotikala mikolo mikolo soki tokobetaka to awa tomonaka esika totia yo merci ya mingi na mosala osala mpona mboka na biso. Chers artistes, le premier ennemi de l'homme c'est le temps. Nous courir derrière le temps. Après awa tokende kokuta na esika moko oyo tokokabola un petit secret et puis to panzani. Après awa tokota directement na babis po tokende tosali tour nde tota osala pendant tout chico plus et puis to regagner babis de biso. Merci. Merci beaucoup. Bon, faisons le tour. De gauche à droite. De gauche à droite, directement là. De gauche à droite. Respectez. Ngoana. Et vous pouvez faire ça la deux. Pour ce petit cas qui peut-être, les capés autongato ima poto tali sumbongo. Mais bande ko ba monique non oyo to ko somba ya pululu to sombi pe ya Solange mombongo etika bo mona biso pe kalaté place to kende pe tozo vanda. En tout cas félicitations. Ba idée auto pesa ngo banda kala mais donc moi écoute le bezate mais félicitations na bateau yo bazaki na organisation ya Pierre Tombala Chico Pululu hein. En tout cas, les ngai premier jour bakotanga na kitaka. Oui, ba guerre d'esprit zali, nga penzanga yoyo, shoga témoin d'une la témoin. Premier jour bakotanga na groupe ala témoin tozo compte rendu ya kuna ya dadite na kitanga bi oh, makambango bondeni to sina liboso te, mbamo oyo na kitaka.
En tout cas batonga mai makasi même nga mona ima ki penza sima yango soka marisa no kite po nga bino na zaina opesa nga mbongo mais na pe maintenant toza batu bona bote kota to sala ngoti sima mikolo mukolo zo mbongo opesa ti na ndenge pe bazongisa nga na groupe na zupe mbongo na nga na pesi ponga nga contribuer pe pona baninga ponga pe na mutu na za envie c'est ça mais ba musu ba ima ki vraiment félicitations et ça libie ça ki lokwa polémique mais organisation oyo eleki kitoko makasi eleki kitoko deux pierres tombales oh là là na ebite eza mo tamsu mo kanda tamsu te eza ba mususu baza mo kanda ba mususu sko ba mususu baza ba occupation na bango ba mususu tamsu to kuta na bango pe kuna bon na ebite pendant nous to komi na place to kekuta na te bon so ba kende pe prière osomona mais en tout cas oh nde félicitations koleka bo mena nzamba pambola bino vraiment bisoki bande basali boye ba okata po batu mususu ba continuer o bande mususu batika pe na pierre to te bon eza pe bongo ba mususu pe ko salati nesi mususu na ebite to l'équipe ya batu mususu baza pe o ba ebike non batu na ba kufa pe kala ba pe ko s'organiser eza ka pe ba gente ba vient na biso pe bazali ba mama biso pe mususu antepese pe ko sala pe vie sans souci ba ko sala pe ba mususu ba kufa ka ba ko sala eza ka te biso pe to sala kaka non moi muka beti mbonda mukola bini bakolo ko bina bango eza ki basa pe ba pierre tombale ya ba o etikale suba osala te na nde bamesana bango oske tosani suba osala te bayebi ke bakenda pe kote mo bake bazwi mbongo bapense pe neloko to penser écoutez combien et comme même pas 10 000 $ tous les deux et comme même pas tu n'as calculé mbongo tozaki nango même pas 5 000 $ na été suna okosa 3 000 et quelques mais tosali deux pierres tombales non c'est encourageant bino bolingaka ko loba na batu yango emone na miso bo loba isusu mitama be. On appelle moko ya artiste comédien moni papa organisation mon ndé nini po ba kanisa ki salamara moko ya Chico Pululu mais tu to kambo to moni pe ya Solange Mindondo atika pe biso rolo banene. Vraiment moi particulièrement on a surpris il y a mon organisation il y a Boye vraiment et les Kelingai. C'est ça l'amour, c'est ça avoir l'initiative, c'est ça avoir l'idée, stratégie. Donc yango wana donc lesquels biso et lesquels inga dans la habité sur bandeni. Bobo ya liboso groupe ngo bobo ya kamo liboso. Non nga na boya été. D'habitude pe na boya ba groupe te sur na base ba na intégrer mais il y a des personnes au babima na bango après fonder le roi azam amayele shoga. Donc à l'andai batu na privé yena mayonnaise bana batu privé bazong si bango pour ngai pesa ma polémique moko boye ndeti to comme na suka. Après oh ba tika la bango batu musu basala bango relève. Ah, eza problème te. Tranquille. Eza problème te surtout batu musu bazui relève et pas eza problème te parce que dadi pe basalaki. Batu ya dadi pe basalaki. Et puis ça kipika mutu te. Soni ti initiative nyati ya boeleki na kitoko. To tika bango basala ngoti. Mais qu'on appelle le baïga tout tika bomba sala mais un peu comme si on tika bomba sala bon créer pas polémique ne todo créer polémique te moi d'habitude na le ba vérité pour na kana molangi te mutata na katia zipanga non on doit comprendre oh musala et salami oh to monde yango ya onde to lo ba ko tika bon parce que ah je crois écoute ma 3 850 $, c'est to calculer bien mais on a fait 2 donc c'est déjà bon. Donc on va continuer na bango. Parce que polémique est mon côté pas ba bimbongo ngo ekocho esa deux pierres tombales et puis ba gère mbongo ekota ki na mamba dadi kamale mais ça ki moko. Bozo bango c'est micro ngo boko lo bango. Non, mbonga dadi ya dadi les kaki par rapport au biso tozali na kati ya groupe les kaki mais pour ne pas aller trop loin et pas chercher de limites, hein? Kaluja le bana ponga koto vraiment eza matata bi. Mais koto meli pema. Mais on tellement wapi pour le loba. Tellement mata pembe nyaolo. Ningina compléter kama loba o mère ngaka loba mekalaki. Alobi nini? Mbongo oyo équipe o basalaki ya Venezuela de Digitambala. Ils avaient ataba 5-6 000 mata. Tandis que deuxième équipe, combien ça va monter? Après ça va monter au 3800. Bah tout est bon à l'égalité 3800. Mais 3800 bah mayonnaise, na ba gesho, na ba shoga, ba ginola et puis misi débord. Vous comprenez? Quand moi on a 3800, moi si on a aboti débana. Asali Pierre Tombal ya Pululu, tout ça les personnes na Solange Mindondo. Donc et là qui c'est qui tout se voilé
équipe à liboso moi ba menoir elekaki moi ba mafiose salami bapesa compte rendu peut-être tant sous Pierre Tombal oyo bango basomelaki dikambala eza cher par rapport à oyo c'est ça te oyo basomelaka awa te oyo ba commande zoma mabre te ya bango pe ezalaki kaka awa pe kaka donc il a qu'il faut transparence ezalaka transparence la bosala ba cotisation na kombo ya ba wei il faut mbongo la bango elia maratine donc esala musana ngo tina suka parce que si on est bon à mourir, respecter les morts. Jusqu'au lia mutokina bango. Babi maka, au fond d'accord avec bas quoi nani. On a dit qu'il tambola. Ok, merci. Toujours continuer. Vraiment, à tous en nécropole, place Bakunda bande konabiso, tous vraiment c'est bon. Signe moko important. Donc tu vois, donc on a pas si félicitations mon artiste et tout à ce qui le beau na poche pour contribuer na ba œuvre oyo et puis na bande comme ça qui na volonté ya contribuer mais peut-être moi ma coquille pesa qui donc bah félicitations vraiment na batunionso donc voilà. Est-ce que ceux qui ont chiko pour nous na maman Mindondo to continuer. Ya la suite nzambe mutayebi. On comprend nzambe mutayebi o eza initiative ya ba jeune. O eza pena initiative ya ba jeune. Donc olongoli ba papa to mikolo. Te eza initiative ya ba jeune. Soki ba papa ba rolinga ba kangama na biso de façon que to ba no sala makambo ya malamu et ozala bien. To longola ba fertilité tout tika ba makamani po mutu azangi problème azati. Donc tout le monde a un problème. Maintenant makambo esangi o esengi bo sangisi. Tozwaka na makambo na biso to tina sima. To sangani to sali loko oyo eza important et puis total makambo susu sima. Donc tout type na ba fertilité na biso sima to sali makambo bien. Maniata nga question na tuna po ezo loba maloba bino ba artiste bo loba bo tama ki songi na mambango ke mbongo ekota ki liboso na mamba dadi ezaka ba geste presque mbongo moko ekoti awa na mambo yo mesali deux Pierre Tombal mais kuni sa maki moko moi ki songi mo ezo kota ona na mambo nga vraiment nazaki na organisation anate nazaki na organisation oyo te ko leka liboso donc nga nazaki te au moins que awa tozaki na kati organisation tout moni vraiment ndenge musali salami et puis tout le temps si tozalaki biso nyonso bongo donc chacun de nous abandaki ko poser ba question par rapport ya oyo kota preuve année même lobby ezaki jour ya suka beleli na kati ya groupe mutu oyo amoni nani kombo na yete aloba po ba afficher kombo na ye comme ça calcule d'ensemble. Tout le monde bâtit ba kombo na bango yango to moni kana mwanda mbo ekotaki wana bonne volonté et la kisami et sali de Pierre Tombal soki bandeko basaki liboso ba monaki ke moye ko ya kosa de Pierre Tombal ezalaki te bango bazaki na organisation bango bayebi nini oyelekaki donc moyena kota fenda na profondeur makambo ngo zati ngata na landi interview moko ya masasi kasaki na baninga c'était promo ya Zipane alobi qu'il y a pour contribuer jamais pour la pour la Pierre Tombal ya Mindondo parce que Patrick leki ya Mindondo apiaka moyibi ata ko eza bongo langage wana ten oya lobaki wana yo etaka bon eza avis na ye eza point de vue na ye ye alobi bongo peut-être mutu alobaki na ye en face et chokaki ye mais ngala kosengaka na ye aza papa aza yaya biso tolandaka ba exemple na bango alors makambo oyo ya musala tosangisaka yango te na makambo mosusu oyo atikaki biso Solange Mindondo azalaki na famille na ye biologique famille na ye pe ya musala lokola biso tozalaki alors oyo esangisi biso nyonso oyo eza kutuma rien à voir makambo ya famille preuve ane toyoki maître Patrick alobi famille ebimisi ni un franc donc c'est nous les artistes oyo tosangisi moke na biso nde yango esali donc papa meka mpe kolimbisa na langage wana autant mosusu maître Patrick abimisaka makambo concerné biso batamisala tozalaka wana po bino boza ba exemple à suivre na biso donc voilà. Thank you.
Vas-y. Bonne chérie, va bien. Aminata namoni image moko na réseaux sociaux ya comédien Masasi babengaka ye moyibi na asalaka mpenza na video Lutumbo. Oui. Oui. Est-ce qu'on en sait la décart C'est les pierres tombales, on va le faire. C'est la famille. Nabato basala qui a dadi, nabiso, tout ça va bandeko. Ça va une organisation. On va contribuer toujours. Parce que c'est la famille. Ils ont une concurrence mauvaise là. Ils ont rapport à bandeko. Non, pourquoi pas te kasi bino batu bozwe initiative oyo ya Pierre Tombal ya Polo les sike ya ma subi nondo mais bon continuer mon kaka parce que quant à moi na moni que comité na bino vraiment boza ini parce que tout le monde qui y a papa na biso de Dadi Kambala ils avaient Pierre Tombal moko mais ya bino organisation na bino boké na deux Pierre Tombal pourquoi pas te boza la kaka ini bon continuer na ba initiative wana et l'aime super l'aime sous montant au bon bazo qui est dans on peut l'aime sous insuffisant on s'en Pierre Tombal moko je donne notre super mon bon moda suffisant on sait des Pierre Tombal c'est vrai ça elle a évité l'aime sous bon bon dernièrement pour na bande kono auto bozaki na comité vraiment organisateur union sur le comité Ngamoko mayonnaise Fatou Kaembe Sanchoga Ginola Gordon Brino Lewis Gesho Ngange vraiment toute une organisation vraiment merci l'équipe vraiment entre l'équipe totale discussion et le côté vraiment Zamba Pambola Bango peut remercier l'artiste Nyoso Bakontribuer qui vraiment au Balinga Balanda Bisso tout ça vraiment merci Zamba Pambola Bango vraiment. OK, merci président. Merci beaucoup. Bisso Lewis au boye bien asa parmi organisateur oyo bazaki na événement oyo lelo. Bon, na habité papa Lewis par rapport à organisation bozaki na parce que biso to yebaka ke eza Pierre Tombal ya Pololo. Mais to comme on a surprise oyo bobande toujours koloba des Pierre Tombal na habité bo sali ndenge nini po boko matina niveau ya ko poser des Pierre Tombal bongo. Merci pour la parole. Moi je pense que but na biso ya liboso ezalaki tout ça la Pierre Tombal ya Pololo. C'était ça but primordial. Et du coup tango bandeko o tozalaki na bango ensemble toujours solo là ba cotisation ndenge zo pesa mela et par là nazo pesa na merci na bandeko nyonso oyo batie la main dans la pâte. C'est-à-dire on n'a pas fait ça seul, toute seule ou bien tout seul. Tozalaki na équipe Mobimba oyo ezalaki wana, il y avait Fatou Christian Shoga,
Geisho, mayonnaise, il y a Joli Kalunga, qui c'est encore l'autre Ginola, et puis moi. Donc, ma carte d'organisation, Tolobaki, Mbongo Nyonso Tokozwa, Tosala, Pierre Tombal, Yapululu. Et du coup, ndenge batu bandai ko pesa, tellement tosala ngo siko na silence. Pour battre belé banda et battre banda mona ka ndé sala maté. Oh non, on travaillait en silence. C'est-à-dire que Olinga to sala eloko ezala déjà et après de to lobby. Et Dieu nous a assisté. Bandeko nyonso ba o ba pesa ki ba mbongo biso banson to sangisi mo ba 20, mo ba 30, mo ba 5, mo ba 10, mo ba nini. Et du coup te otala ke ndenge to sombela ki Pierre Tombal na ndenge basala ki makambo nyonso ba décoration tout te otala ke te lobi mais rien n'empêche que to sala deuxième au lieu que to ya ko senga su batu mbongo pona deuxième na mbongo ka ko bimi oyo to sala ya mibale mais to sala ngona nous na silence ce que simbi et simbi ce que simbi te to tiki et du coup Dieu nous a assisté que tous là qui plus de 200 personnes. Mais tu as eu une affaire, il y a quelques personnes qui ont payé sa contribution. Et tant que on a acheté 2 et tu as mis balai, tu as mis salamiwana. Et puis, bon, tu as quand même bantu. Tu n'as jamais côté tu as banda tango tu as 6 heures. Tu as non, moi mon cœur est kali. Toya ba tuba mela moi jus moi likemba mke et puis ça passe après un moment peut-être au ça va tout rapport nyonso en détail ndeni mambele kela ki na ndenge ni to sala ki poto koma la solution un résultat donc voilà ce n'est pas question il y a tout moko il y a ba artiste nyonso ya Congo parce que la diaspora vraiment merci Nabino ba Ans Luzolo tina ba dernière minute Zena la guerrière Zena tina ba dernière minute la pesa qui na déjà avec au bakisa lisusu donc pour dire que azalait vraiment la souci à Likambo vraiment Zena coup de chapeau à toi ba comédien nyonso oyo bazala qui na diaspora ba participer moi Mlopo Trésor vraiment merci à toi tu es na raisonner belé et puis na comprendre que vanité des vanités et na comprendre lisusu que fona sala musala ka penza nde sengeli nde kondo Chiko Mpululu asala ki parcours na sama belé. C'est bon mobiki si ba bon souvenir nini oyo ozalaka na motango Chiko Mpululu azaki en vie ba bon souvenir. Déjà naza parmi batu oyo na ba scène na ya suka na parmi bateau ba jouer né trop na parmi bateau ba jouer né trop na scène quoi donc avant Koufa et puis je me souviens encore 2 semaines avant tout un tournage mo na Lemba et pas V Modero en tout cas on dirait yelenga koyelanga dans le sens que a conseiller un fort boye sika moni nzela o eza et arabien et ça là que o zanaba o comme na ba relation belé mais ils appellent na bepine oyo et connuire yo so au tamboli bien te respect na mikolo kolinga ko s'afficher te na ba mambo buzo en tout cas ça parmi mes blocos na retenir vraiment pas na ouais. C'est bon, on a des bons souvenirs oyo zaki nango na Chiko Mpululu tango zaki en vie bo ba mauvais souvenir na yo tango Chiko Mpululu zaki en vie na ye ba mauvais souvenir. Bon mauvais souvenir je ne dirais pas vraiment mauvais souvenir mais non un tournage mokala à l'époque wana ku nazana mobicité wana joué na Bukana 6 fois tournage mon na Salongo il était vraiment au top et Cop et Nzonzingwana, je sais que mon vieux boss Kande a ses souvenirs sur Nali Solo dans Beta. Bon, là, il y a le bébé PSA, ça l'est que moi contre moi Salamaki par rapport à ceux qui est western, ceux qui nini. En tout cas,
à l'accès vraiment mécontentement à l'accès vraiment mécontentement et puis c'est là qu'il y a beaucoup qui naïe qu'on tourner pour un jour on a pas qui continuer car ceux qui si bon ce qui est normal aussi moni bon pour moi na bien un mauvais souvenir parce que les jours là na qui un esprit déjà que non jouer na pour nous comprends et puis te jouer comme journée de tournage donc nako déjà parmi les mauvais souvenirs nanga quoi. C'est bon Mobiki mais na Pierre Tombali il y a ve Dadi di Kambala tout monde qui absence na oza quitté o déconsidérer qu'il ou comment mais tout monde na événement au Chico Polo oyé par rapport au Chico Polo boza qui na ya contact ou comment même pas loin de là loin de la polémique na absence na Pierre Tombali il y a de fin Dadi di Kambala et ils avaient vraiment justifié na Kinshasa na là na Lubumbashi kosaba maman boye mais na contribué kandi na contribué pe na se disposer nazali parce que naza présent na Kinshasa so pesa que nazali été tam sous présence physique olunga omona que nazate na moma mekete na biswana sangi yango na oka na tous les comédiens na ba opo ba pesité tout ça onka au nom ya ba comédiens yango daki souci majeur na biso il ko na sel mais yango pesa ni mo na daka cotisation ya ba comédiens et non ya ba fanatique un message tout à fait typique de Bolingo pour le biso que vous témoignez de la même si l'autre la musique rose en valette il y a comme ça on va tout pour la dévolution du Vatican biso le auto ça la c'est On bébé c'est image, nous place on bébé c'est Italie aussi. Parce que vous avez mon ils a dit bana pour nous. Oui, mon pour nous. Mais tout le monde est absence il y a maman là bango a tindika bana. Comment ça lui passe? Maman saboté, moi saboté, atindika bana et ça m'a passé. Mon bana, pour nous on a si ma kuna on a Patrick quoi azali, bongo quoi azali en veste wana. Patrick il azali mec ya Mindondo, il est payé, azala qui na cimetière. Ça c'est des consolations que Salama il est payé. Vraiment les Acadiens ceux qui quand même là nous sommes africains, ceux qui sont au fond pour moi faire, moi, pour déguster moi le moko, ça, c'est africain, ça m'a bien dit bonjour on a dit non
Vous avez mis ça, mis balé maman. Toloba te pena organisation ya boye tolobela te Marie-Jeanne Bololé, bon appétit. Tolo, Marie-Jeanne, elle s'est son tenue aux autres réclamés. Bazara kuna kuvodo, balinara na kaka kisoni. Mima, bon appétit. Et les kindeni. Organisation Mima, balobi vous avez 50 000 personnes, mais avant pour qu'il y ait 50 000 personnes, ils sont déjà sautés, déjà c'est bon. Déjà il y a bazar. Oh, d'accord, Iggy. D'accord, mais non, non, il y a aucune bouche d'eni. Wangombe. Ah, ma chef a groupe Simba. On a groupe Simba, c'est chef, tout le monde a eu mon côté. La Simba, vous avez 50 000 personnes. Mais le groupe Simba a été représenté. Merci beaucoup, d'accord. Merci l'équipe. Et l'équipe d'eni. Kitoko. Mais tu doutes qu'il n'y a pas de tu benga qui va en baisse pour Ebi. On a mon présence, il y a Christian Chouba qui a recruté ces voleurs ici. Bon, mais heureusement, approuvons le contraire. On est fiers de vous et merci. Mon pied de Pierre. En tout cas, merci. Presse, nous sommes les gens qui sont tous à la sinon, na bangambu nyonso mibale mosala esalami kitoko lemi ozozwa image mais na se na yo sala biloko nozala mpe baninga tan bazwa Aminata Zawana, c'est son père. Bon appétit, Aminata, son père. Tonton Hervé, Mbote. balobi bolia po biloko eza nango ebele balobi fato elambaki biloko ebele biloko pene eza ebele bomema ata na bandako eza 2 minutes temenga mpe kaka ndenge abetela aza na soni moko oyo meme na ofenga dia bandeko na nga mingi ya expertise lususaveke na décevant bango na ndenge nakomi état mais chiko lelo ezali journée oyo ya chiko moi de ma part déjà aza masa oyo nadiembelani na nsima na ye to moi to toa bato ya vérité à l'époque ntango chiko na succès na ndenge amikiki mingi tokotuna luko nde babakaki tobwaka ndobo tobendana chiko obwakelanga ndobo azoto bateke po lelo aza na mpi te
suka ya na tournage mo boye fait na date za ma à l'aise ramasse le partager les moments mais douleur nanga na passe nanga na disparition ya mina nanga na bomba ko na moto avant mutu mo dans no robot fini je mène donc il y a encore une fois personnelle donc merci beaucoup. Donc nous sommes ensemble comment et bien tout. C'est la terre. C'est mais idée bonne. Idée bonne on s'en rend pas. On a dans la miki. Massa na ya kili auto dans la bango. Na ça na mo idée mo donc il y a pour encourager. Donc là étant artiste, je l'encourage parce qu'à l'époque, l'artiste c'est Mili, on la Bissona. La zone avant l'artiste mais idée on peut les agiter. Mais l'idée là maintenant donc on va voir ma frère. L'idée vraiment c'est bon ça. On fait ça. Donc félicitations encore une fois. Maman ça va pour faire. Président syndicat. Ya. Mon pote. Yo, pesa numéro soko. Acompanhando a espirra aqui. Vamos fazer
Yo na papa bozali moko
salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nda biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya moli mokolo e
toute ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Oh. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Le danger erre loin de toi, sans la foi ni espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ce monde. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie.
massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.